na sala na nga promotion na nga na ndenga poto na lingi na nga ate na lingi na nga te mais yo yako yebisa batu kaleson ya mwana tango kendaki na nda parce que biso to yebaki te ke Roger Ngando kendaki na ndaku ya Océane muto eko informer biso ngo ezali Mosaka yebisi Roger Ngando ke yo kendaki na ndaku ya Océane kopesa ye mbongo enveloppe oyo jiba tindaki yo na yango okendaki kopesa Océane et Océane tango yo kei Océane eko remarqué que kaleso na ye na toilette e bungi Océane abengi mama na ye ayebisi mama na ye ke mama papa tindaki nani awa nani Roger Ngando mais maman bizarrement je ne retrouve pas un de mes slips maman na ye sikoyo agardaki yango babeti na bango yango kara mais nzoka kaleson wana les jours après ekokute vie ya mwana na biso ya mwasi pe bandeko mpona bo comprendre ke makambo mama nani mwana lobaki tangu ba audio oyo Marlène Kasanda abimisaki mama ya Océane tangu azosola na Marlène boko oyoka ba audio wana siko bokomona ke ngana bandeko mituna mama prophétesse pourquoi koyebisa biso ke bayibi yo mwana mo wana yake bayibi yo mwana okobimisa yango pourquoi mama na Océane azalaki déjà au courant Océane avant kufa yebisaka ke bayibaki ye kaleson bandeko ngana bino toyebaki te mosaka muto ayebi biso matière ya bio ke bayibaki ye kaleson mama ya Océane mwana na kufi tango azosola na Marlène Kasanda alobi bayibinga mwana eloko nini esalaki ke mama binisa kombo mo wana ke bayibi ye mwana est-ce que ça que parce que maman tellement que sa fille l'avait déjà prévenu que maman bayibinga kaleson et maman yebi ke kaleson za eloko moko intime ya mutu tango bayibi yango ne maman mbala moko asalaki implice bayibi kaleson lelo ya bayibi kaleson ya mwana nanga quelques jours passés enveloppe bayelaki mwana ya kaki ya mobondo quelques jours passés mwana nanga ya kufi batuti ye na nini ti lelo bato batuti ye porté disparu bazomona na te mama ya Océane ya kangisi dossier ensemble mbala mama Océane lobi bayibi ye mwana parce que elle savait déjà que bayibaki kaleso ya mwana na ye et pas Roger Ngando oyo jiba tindaki na enveloppe. Est-ce que vous comprendre? Naibiti se bozo comprendre makambo na zoloba. Parce que na bande ko loba on bande ko émission na sala ki liboso na ba ngabime. Comment maman ya Océane peut accuser directement JB comme ça que bayibi mon parce que tant que bayibi moi na aso ko accuser mon papa et moi na ye. C'est clair que ça ko accuser mbala mon papa et moi na ye. Futur RDC TV. C'est clairement mon vieux Congo aka Congo le goût de ça. Aza ko accuser mbala moko papa ya mwana na ye parce que papa ya mwana na ye atinda ki mutu na enveloppe ya mbongo likolo nango ba pesi lo basala ki lokola échange ba pesi mwana enveloppe bango na retour ba yibi kaleson ya mwana mutu a faire biso parce que Roger Ngando te mutu ayebisi biso yango mutu ayebisi biso yango comme basana ba guerre ya ba mabonza ezali ndeko na biso Blanchard Mosaka oyo aza na Amérique oyo akimaki na Amérique oyo akimaki na Amérique yende mutaza ko informer biso ke Roger Ngando ayibaki kaleson mwana mama ya mwana wana bengaki Blanchard Mosaka na Amérique ke Blanchard mutu na yo ayaki na ndaku ya mwana papa na ya tindelaki mwana enveloppe mais bizarrement mutu na yo akeko yiba kaleson ya mwana lobike bayibi kaleson na moko atandaki yango bikaka nde ba appartement poto ezala douche na yo toilette na yo, hein? Ce mouton, peut-être Roger Ngando que je vais me soulager. Il est pas le bien, c'est notre tonton, hein? On le connaît, il est toujours avec notre papa. Ok, tonton, hein? Les toilettes c'est là-bas. Toilettes, tu vois, dans des places où océan à Soukolaka. Toilettes, tu vois, dans des places où océan à Soukoli. Soit au Soukoli, tu t'en as bakaleson wapi. Tu t'en as bakaleson wapi, bande, ko soit au Soukoli na poto. Na toilette, tu t'en as rango li bandatin. Ah, on a poto, tu t'en as rango li bandatin. Tout en dans la toilette, si je me trompe pas, ou bien ça quand on a ça là.
totandaka ngo na batoilette surtout so ozala na toilette moko mutu nyonso akoya na ndako na yo akomona kaleso na yo na toilette. Ah oui. Yoka kuna o mosaka akosaki. Yaya mosaka akosaki tengana, je ne crois pas. Mosaka za mwana ndako. Totandaka bakaleso na toilette, na salle de bain. Sikoyo, est-ce que tango Roger Ngando akotaki na toilette ya mwana tango akende ko se soulager? Amona ki kaleso ya mwana Roger Ngando azui yango pour accomplir mission. Pour accomplir mission o batinda ki ye. Bozo comprendre bandeko. Maman et mwana bi baibinga mwana. Parce que maman et mwana, elle était déjà au courant que baïba ki kaleso ya mwana na ye. Et pas muto yo papa ya mwana na ye atinda ki na ndako. Bandeko na ngai, maman wana tanga lobe tu bandeko comprendre te. Moi j'avais pas compris na lobe la ki nga. Ndenge ni nyo ko accuser yo mo za prophétesse. Mais maman elle aura liboso loba ki et pas Marlène. Baïbinga mwana parce que maman elle était au courant que baïba ki kaleson. Bandeko na kaleson na ba kosa elango makambo ebele. On connaît comment ça se passe, bako boire que l'homme même maladie. Surtout si on a fait la vie à prière, ma cas c'était bako travailler pe kaka kaleson parce que Roger Ngando kozwa kaleson wana bandeko et ça le rôle que yé moko déjà mon kolo mwana simbi yango déjà. Bon là et que bon partager. Parce que c'est pas moi qui a dit biso to yeba kité bandeko. Nanga na bino. On ne savait même pas que Roger Ngando akendaki na ndaku. Ya Océane ava Océane kufa. Bino nanga to tikala kozala au courant ya makambu wana te to découvrir yango envers Mosaka. C'est Mosaka qui vient nous informer une information oh ngana bino tozala ki nango au courant te. On ne savait pas ça biso to monika ke batuti mwana. Pe likolo nango ndeko na biso Roger Ngando nous avait déjà préparé que pour la tola kisango vieux Tarzan. Que vieux Tarzan alingaka tshela jibe poison. Comme il veut Tarzan comme il a kobeta na poto pour na tolo bake yende mutu basimbisi jibe touche oyo pour na jiba beta concerté. Mais là si on voit bien tout le monde que vieux Tarzan ça na makambo yote. Mosaka sali ba vidéo bo mona ngote o ba vidéo Mosaka ezali. Bande ko bele ba tchango déjà na ba chaîne bo kende na ba chaîne même ata kende ate pas des shows de na boyo kango. Mosaka zo loba ke botika ko bundisa nga spirituellement nga na likamu na binote. Moi je refais ma vie. Bo senti que Mosaka zo linga loba vérité. Mais moya loba bande ko sinote bato comprendre que bino bosala kindo ke makasi boye. Moya lobezate Mosaka za ko se retenir. Tellement que Mosaka moni que papa chéri azotinda nani Ngandu trop. Ngandu a ko attaquer parce que Mosaka tanga zo mona que Roger Ngando za ko attaquer Mosaka pona yé ezaka ka papa chéri mutazotinda parce que c'est quand même clair. Parce que papa chéri a yebisi Mosaka que non ndeza wana a yebisi nani que non oko attaquer kunani te tika Mosaka